Shalom, shalom, peuple de Dieu, ba maman na biso, nyonso obolandaka biso, na émission on l'appellera femme, na pesibino lisusu mbote pe kimia, bisika nyonso bozwami, émission oyo boyebi ezala représenter chaque jeudi na mama Bena, na remercier bandeko nyonso, surtout ba jeune sœur nangai, oyo bobengaki suite ya ba émission passée, oyo elekaki tolobelaki mingi ba conseil ya malamu mpona bana na biso. Alors vraiment nzamba les cas ko visiter bino oyo bozwami na Paris, na Canada, na Belgique, wape pai na Hollande, na Irlande, Amérique, boza ebele oyo bolandaka biso tika nzambe a kende vraiment na ko visiter bino. Alors lelo na koleksa vraiment tango na biso te nazopesaka ba programme na biso ba mama nyonso toyebi ke toza na programme toza ko kende na oti na fin de l'année na dernier vendredi ya décembre toza ko bondela pona mboka na biso toza ko bondela pona ba famille na biso pona bana na biso. Donc bisika nyonso oyo zwami omoni ke ozali vraiment une femme oyo botaka yo kaka pasi vraiment nzambe na à travers ba programme oyo za ko komela bino na bandako tozala elongo pona ko bondela pona mboka na biso ko bondela pona ba réalité mususu oyo moko yebi na foyer na yo na bana na nyonso. Saint-Esprit nde azali le bon conducteur oyo akoki pe kopesa o ba requête mususu pe obondeli pona mo. Alors tolobi na jeune wana ezobanda jeudi à partir à minuit déjà ti et samedi na 6h nde tofungoli tozolia kaka ba fruits toza kolia ba banane toza kolia ba orange biloko ka o nzamba créer nde yango ba jus donc yango nde toza ko mela to pe kolia. Donc eza na oka 24 sur 24 heures oza pe capable pona kokota jeune wana soki no kota kite eza pe no trop tard te. Et ba maman na ngai pe à Paris mama Bena na pesa kino programme ke toza na kata Paris awa na Céline na biso mwasi nyonso mama nyonso oyo fani na ndako oza na esika kokende te toza na posa na yo yaka tozala elongo parce que lokoni moko ndenge ba kolo na biso to pe mapaka na biso baloba epelisaka moto te mais soki basangisi bakoni mibale misato moto kopela. Alors ole kofanda na bandako na ba déception ozwa tututu appel oyo epesameli yo soko ozali moko ozali brebis ya nzambe ozali mwana nzambe okoyoka mbela oyo pe okoya po tozala elongo topelisa moto elongo. Et na kokende lisusu mulai mingi te lelo penza nalingi napesa ba réponse mingi na bana na biso jeunesse na biso ya basi mwa ebele babengaki à travers émission oyo utaki koleka yango wana vraiment ba mama na biso toza na musala munene ya koyeba kosala okoki kozala okendaka no na église te okoki kozala ofandaka no ka na ndako mais kwenye surtout okendaka pe quelque part peut-être osalaka quelque part osalaka musala moko bokendaka pe kozwa bana na école donc ezaka na eloko moko oyo osalaka mais à travers eloko wana ozosala ozokutana pe na ba jeune na biso bana na biso na kosenga na yo etake mama sala pe quelque chose à travers bana wana na conseil oyo okoki kopesa bango ekoki pe kopesa bango vie molai bomo molai ke bazala malamu. Nakoki koloba eloko moko parce que on l'appellera femme lelo nalingi nazongela kaka na tina na jeunesse na biso surtout ndenge babengaki mo ebele yango nalingi apesa bango ba réponse pe na kolobela mingi mpona bango jeunesse oyo eza na kati na église parce que toza na jeunesse oyo eza libanda eyebi nzambe te eza na jeunesse pe oyo eyebaki nzambe mais ekomi rétrograde ezongi nsima toza pe na jeunesse oyo baza na kati na liloba na nzambe baza na kati ya baeglise mais baza encadré te baza kopotapota bango moko. Alors naza no kocontinue na jeunesse wana oyo eza na kati ya église oyo baza kopotapota bango moko bakambi baza kozwa bango mpenza na charge te baza koencadre bango te baza koabandone bango baza komibundelaka bango moko yango ozomona makambo ebele ezokende ezokosimba te bakei boye bazongi boye. Alors yango nazobeta sete mpona biso bamama vraiment toza bamama biso nde tobotaka biso nde toyokaka pasi yango esengeli na biso toseleve mpona jeunesse na biso mpona koyeba kopesa bango un plus tokosani te makambo ezoleka mpona mboka na biso nzambe aza na contrôle na makambo nyonso to ezoleka et topesaki barequête na mboka na barequête oyo tant tokokuta baprière bondelaka mingi po ete bokonzi oyo ya assassinat oyo eza koboma nzambe alongola yango ndenge akonfondaki Pharaon akonfondre bango e nzambe nyonso bakosala
pona koyeba koboma ba Congolais ko détruire ba Congolais nzamba confondre bango eloko te simba nyonso ba kosala na moi to na butu nzamba bimisa misala na bango na poisa eloko moko te simba wana eza ba requête oyo esengeli kobondela et puis kobondela ke nzamba pona abimisa ba Moïse oyo bakoki kobima na mboka Congo tous les 4 coins oyo bakoki kotelemisa oyo akoki kotombola mboka na biso oyo tokomi down toyokisani soni partout tokomi bato tozanga ntina me nzambe atelemisa Moïse oyo ayaki kobimisa bana na Israel oyo mpe akoya mpona kobimisa pepe na biso na bowumbu mpo tozonga na identité na biso oyo esengeli tala biso basi to perda identité na biso mama moko tatunanga mama bena tango lataka boye esalaka bien mama na ngai tango lataka boye nalakisaka identité na biso ya bomwasi parce que biso basi congolaise to perda identité na biso yango tango lataka parce que émission eza na genre nango oyo na reflétaka moi tango susu face à face mama bena na proverbe eza na teni oyo lataka et mingi penza na émission autant nazoloba on l'appellera femme na démontraka identité na biso biso basi to perdre identité biso ba congolaise to perdre yango na ba réalité ezoleka trande bazo ko violer ta makamde ebele de bazo ko sala mwasi aye congolaise aye na poto alinga ko maloko mundele abosani culture na ye culture na ye alinga ko takola mindele mais tango to lata ka maputa boy et l'aksaka biso ke tozali ba femme congolaise donc to zongela authenticité na biso identité na biso culture na biso donc culture na biso to zongela yango wana na bokuse et na zongi lisusu et pas na ba mama c'est-à-dire ndenge na utaki kolobaka esenge to encadrer jeunesse na biso oyebi balobaka mama soki aza na zemi mwana aza na kata libumu aza pona ye moko mais mwana tango abimi libanda aza lisusu pona mama wana te pona papa wana te mwana wana akomi pona mokili mobimba pona bato nyonso mais loko ni toza komona ba mama na nga na mboka poto ba famille presque nyonso toza na ba problème bana ezala bato basambelaka ezala bato basambelaka te na mboka poto toza na problème bana c'est-à-dire mboko to ye eza na culture nango eza na makambo nango neti biso lelo o na mboka ya Angleterre toza na pawa likolo bana te bana biso leta mutabokola bango na bandako na biso soko gangeli mwana alobi soko gangeli nga na okeko yebisa na école soko meki obeta mbata noko soko beti mbata olobi quelque chose akoko loba kuna na école o mona ngulupa ya bato oyo bazana kati na monde na bango na bazwa ko bimelo na ndako mwana pesi so rapport obetaki ye osalaki elika mwana ekomemoti na prison baboto lio pe bana bakie mais na culture na biso o toza ba africain ba congolaise toyebi yango te biso na mboka na biso toyebi mwana bashikotaka ye bapesaka ye discipline mwana bakorrijaka ye mpo abanga asala soki azosala eloko ya mabe asala te azonga na nzela mais awa eza bongo te alors toyebi kokuta culture oyo ezotia biso na confusion mpo na éducation ya bana na biso ya mibali mpe ya basi alors yango mama mwana soki abimi libanda aza lisusu mwana mama bena te aza mwana ya bamama nyonso ntango omoni mwana mama bena azotambola lokolo moko libanda mama etako eza mama gangela ezongisa ye na nzela yo mpe mama tel mama x okuti mwana mama gene aza na nzela azotambola bien te gangela epo eza culture na biso ata akomaki ata koloba akozungu selon politesse mais zongi lobele loba makambo ezosala eza normal te biso na culture na biso toya bamindele te toya boye te ok okuti mwana mama riti azotambola bien te zongisa ye na nzela donc wana nde ezalaka mais lelo eloko wana eza kati na biso te ntango okomona mwana moninga omona eloko ya liboso eza kaka kotonga kofinga mwana wana boye mwana wana kutu azwa zemi lelo azwa makambo eza kotambola te olie tokritikaka olie tofingaka totongaka bana wana toluka tosoutenir bango alors la fois passée ndenge nalobaki mpona jeunesse na biso baza na kati église bana basi ebele omona azwi fiancé oyo esimbi te azwi fiancé oyo esimbi te bana bazofanda na bashock bablessure na kati ya mitema na bango e mpo basalela nzambe malamu omona baza kosalela nzambe malamu te parce que baza na bablessure bashock oyo bakutana nango mais bazokutana mpe na bato te bakoki kose confie na bango kitala alekaki na makambo boye bato na mpe balinga bango baede bango parce que na communauté mingi eza kaka kokritike kotonga mais na kati émission oyo on l'appellera femme naza kobwaka mbela na communauté partout bisika nyonso tozwa parce que makambo ezoleka presque partout na communauté na biso na bamboka presque tozwami na Canada wape pa baréalité oyo tozomona bana na biso ya basi lelo ozalaki na Jean lelo ozalaki na Paul
esimbite zonga nano na makolo na Nzambe surtout bino boza na kati église ko bonde la Nzambe ke Nzambe orienté yo lelo pe bana na biso mibali bana mibali pe ndenge moko baza ko sala ba échec baza ko réussite omona atali Marie-Jeanne atali Jeannette atali do azana confusion mais eloko moko na liko yebisa bino bana na biso oyebi lobby na bino lobby oyo zoya bino de jeunesse bato boko mema révolution boko sunga ba makambo ebele bere o bino bomoni na ba parents na ba mikolo oyo baleki bino esengeli bo corriger yango ke ekoma kati na bino te lelo toza na ba problème ebele na kata ba foyer mabale ebele lelo ezotambola te lelo oyo boye ba foyer ebele eza na ba difficulté lelo yo jeune garçon na lo bote teneti ndeko moko ya mwasi asenga nga conseil na kangi na wana na kozongela ngo na hebise na bi mama tango yo lingi ko bala eloko liboso ko kenena ote Nzambe la kisanga ibo parce que bato bele bakosa eloko liboso sala critère na yo par exemple nga mama bena avant na bala na yebisa ki Nzambe la bi Nzambe ko na salela kayo na lina bala un serviteur de Dieu na pesi Nzambe ba critère na ngai parce que na boya ki kelelo soki na bali muto yebi Nzambe te nga na ke osala évangélisation na zote ye avimbelinga na ye abimisi biloko libana non et Nzambe yo kaki lo samu na nga kokisaki na ye ko bala pe musala na Nzambe lelo oyo na ko kende anywhere na za kote ya sa malam donc toza na confiance donc toza à l'aise mais lelo oyo soki na zwaki musala na Nzambe te obe muto yebi Nzambe te alors oh makamuna Nzambe wana c'est-à-dire bino bana na biso ba ya bato mususu les cas au mona esengeli bino bo corriger yango lelo oyo tango na soyena ndeko mwasi wana na tulenga bakilite no ezalaka nini abi mama nga nalingaka na bana mobali oyo nano abota te aza na bana te na tune pourquoi oponi ndenge abi mama parce que na mona mibali oyo babota mabali ebele lelo ezoleka na ba difficulté suite ya ba makambo wana et na yebise na bi oui oza na raison ba critère na ozo pesa Nzambe wana Nzambe akoyoka ngo pe akokokisa ngo oza na raison c'est vrai parce que biso tozo kata lelo ba makambo ebele tozo mona mobali abali mwasi aye na bana na ye bafande sika moko et mwasi peut-être anana bota ite mais baboti na mwasi wana pe mais bana ya mobali wana na kata ndako baza bakomi kotia trouble mabali ebele kabwani suite ya bana oyo papa ye na baona kata foyer et papa omona na kata foyer tango yo bali mwasi azana boti ne pe bana yo ye na bana mususu olio zwa responsabilité ya bana wana obi mama yo ndoza mama bana o akadre bango omona papa komi koloba ko toucher bana na ngate bana na nga ko toucher bango te mama pe oyo papa na botaki na bana wana peut-être bala peut-être wapi mama na pe mona okoma kwantete bana wana bakoma ko manquer mama o azana kata ndako et omona ke potopoto ekoti lelo ba mabale ebele e panzali suite ya makambo wana et mabala mususu ezali mobali mama ye na bana papa pe ye na bana bakutani mama mona kosimba bana na ngate ko toucher donc confusion eza mingi eza na ba mususu totali mana 100% mama ye na bana papa ye na bana bakutani eza moi bien pe ezaka toujours na moi ba danger parce que neti ba famille moto soleil na bango mama ye na bana papa pe azana bana me bana na bakola bakenda soki papa na komi ko corriger bana mama na biko simba bana na ngate azana papa na bango to kata mama ka mususu awa musali na Nzambe abali mwasi azana bana kolo bana wana papa wana alingamo na bana wana pasteur alobi akoki komona bana wana te parce que bana na bakoli na maboko na ye kutu bakomi ko bomba mwana wana kai ba papa na ye te bakomi ko intoxiquer mwana ye bakake pasteur na kata ndako nde papa na ye tala ba makamba bongo mena tango mwana oya ko découvrir ekomi su poto ezo sala makambo ezo sala mebele na UK, na Angleterre, na Paris, na Canada, ba réalité ezali. Alors, bino jeunesse na biso, boza na opportunity o Nzambe apesi bino. Boza na chance o Nzambe apesi bino ya ko ba kosala ba choix. Soki ozo sambela Nzambe, ozo salela Nzambe, luka mwasi oyo abanga ka Nzambe, oyo azo salela Nzambe, na ko kopesa yo verset na proverbe, kamata proverbe ezalaka chapitre pe ba verset on a lingaka o mingi parce que ça ka mingi ba conseil. Lelo soki bozoki ma ba conseil na biso ba mama ba tata bozonga ta na kata liloba botanga ka verset ba chapitre ya proverbe pour eza ba conseil belé soki tozui proverbe chapitre 1 verset 7 à 9 okomona ba conseil oyo
oyo Salomon azoko kopesa na bino bilenge la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Oyo muto aza kobanga nzambe vi na ye kozala molai e akoresi na makambo ebele. Mais lelo oyo bana na biso ya mibali boyebi te ndenge nini okoki kosala po futur ezala. Lelo soko oyebi kosala choix te muto akoperdre eza yo. Soko osali choix na Marie-Jeanne esimbi te lobi kuna boboti bana bokabwani oyo kobala lisusu ta mosusu ex soki nani boboti e bana na nyonso tutala poto yango ozomona mabala ya lelo na communauté na biso avenir eza te. Donc fondement eza te parce que poto na poto. Or dès le départ soki boyebi kobongisa vie na yo oyebi kotambola malamu babakambo wana ekokomela yo te. Mais omona neti ndeko moko ya mwasi tosololi na ye alobi azaki na mobali bafandi ne neti yaka tofanda ayebisaki abala ye abali azobala ye te baboti bana misato. Alors mobali yango mpe mobulu awa na ndenge ya mokie te. Bon ndeko mwasi mpe azalaka na ex ne moko boye kala. Bon mobali ntango aza kodekone aosala makambo na ye bashok wana ndeko mwasi akomosola na ex na ye wana. Ex wana mpe aza de na mwasi na bana na ndako. Alors baye kokwesama ntango bakwesami akomi na zemi. Zemi mpe ebombamaka te ebimi. Ale yaka tofanda babandaki kofanda na ye babandi kodiskute koswana akimi yake kuna mpe ex na ye wana azana mwasi ne na bana sikoyo ndeko mwasi atikali na katikati atie maboko na mutu azoyeba te nini asala. Bamama na nga bamakambo oyo ntango toza koyela bino ezosala biso pasi. Nzambe asali biso grâce tobima na media tolobela bino eza ngolu. Bamedia ebele bozolanda awa ebele bazoya na éducation tolobi na Sentinelle TV 1 toyaka na éducation toza na baémission socio-culturelle éducative politique religieuse toyela kabino yango mpona kopesa bino un plus. Mais lelo tala poto ndenge eza kosalama na communauté na bafoyer. Oh Bible elobi ke libala ezali mokano na nzambe ezali institution divine. Eza te ke papa mama meza nzambe. Mais combien o ba réussi kati ya mabala? Et baza mukie. Mais lelo sko bino jeunesse na biso o boza na kati église tango bozomona bapotopoto wana ezosalama bomona omema baeglise tango bozokende basali oyo ya lokuta basotoprograme ke baza basali bazobima na basi na baeglise basi ya mabala nyonso tu wana eza koensegne bino eloko moko te. O mutu mayele asalaka nini tango azomona barepa bandeko mosusu ye aosala tuke ngai fona corrige bamakambo na moni ekomelanga te. Mais mingi bozotia mingi posa ya nzoto cher. Yango moni Bible elobi na proverbe elobi la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Oyebi ko banga nzambe eleki nyonso. Bana basi mususu frère okozala ba mususu ba Holanda opoza motema malamu po kabaka ba o baba mo babenga tozo shina e alingi yote. Et puis bandeko basi mususu mbali su bozo linga bandeko su na Facebook. Ndeko mbali soki yo lingi mwasi na Facebook. Mukolo bo fana na ndako ta mususu o voyage so okiwa mwasi na ko linga mbali mususu na Facebook. Yo pe ndeko mwasi ndenge moko soko lingi mobile na Facebook. Mobile ko voyager yo po ke okolinga mbali mususu na Facebook. Nzamba sala ba circonstance ebele ndenge nini oyo koko kutana mobile na soto tuni lo basi babala mutu na mutu azana ndenge akutana mobile na neti nga mama bena na balaki ndenge nini na musana nga journalisme ona salaka na radio télévision proverbe amoni mwasi moko balobaka kitoko voix kitoko abi mwasi na sepela kaka voix na ye mais ayaki no likambo libala te abandaki kolanda émission na nga asepeli na voix na nga e bandeli nyonso tu wana ale nzamba sezi makambo nyonso lelo toza ensemble ndenge moko nzamba permetaka ba circonstance makambo o na monaki na vision o boyo nzamba lakisanga neti ba frère mususu yo lingi déjà frère olingi déjà sœur omoni olingi Jeanne olingi X olingi zikoko kota prière nzamba lakisanga bolingo déjà za na kata motema na nzamba olakso neni nzamba olakso te do motema ndenge olingi déjà makanisi na yo okoya koloba nzamba lakisi nzoka za makanisi no olingi déjà Marie-Jeanne olingi déjà Jeannette makanisi na yo nzamba za wana te yango zomona makambo libala nzamba boya me makoma koloba ngai na kopesa sumwasi na kopesa mobali mwasi te parce que Adana Eve mobali alobaki soki na sumuki po mwasi opesa kinga nzamba lobi ah bon mwasi na pesa ki yo OK de kobanda lelo nga na opesa sumutu mwasi te mobali moko sala choix mwasi moko sala choix yango bana na biso bo sala ba choix ya malamu ya basi to ya bibali bo sala ba choix ya malamu eko mema vie na bino mulai bokozala na équilibre
au lieu que vous en avez déséquilibre parce que ba foyer belé ba baza na kati lelo bazo luka ba bima ba pe baza libanda bino ba jeunesse na biso bozo luka pe bokota mais mbulungana si mbulungana yango moni nazokende presque na suka po lelo na baki na yeka na ba conseil pona ko pesa bino ba conseil biso ba mama na on l'appellera femme kwenye soto zwami to meka pe ko encadrer jeunesse na biso to sunga bango parce que libala eza mokano na Nzambe eza institution divine yango zo mona bana biso bazo tepa parce que baza na ba encadrer te alors yo mwana mobali longola misu pai luka soko zo sa ila Nzambe luka mwa so alingi Nzambe ba mususu o ngana ko linga ye na ko bongolise mutema frère yo zunde ko mwa sa libando bongolise mutema akopesa yo akosalelo théâtre o to mona basi ba okita na Kishasa bake ko bala mibalo ba osala théâtre ba yepe na poto basali bango ba théâtre yo pende ko mwasi ndenge moko oza na poto olonga okende ko bala ti na Afrique tanga ko ya osala pe ba numéro parce que bandeke ya poto ekenda ko lia na Afrique te so yo zamba mimaki na Canada memi na Hollande memi wapi ayebi ke lipambo lino ezali ndenge nini yo koki kozala awa na Canada okoki kozala na Amerique okoki kozala na Londres okoki kozala wapi okoki koluka ona bala na koluka mbali ti na Afrique soki na Congo soki na Angola soki wapi nyonso tona parce que kozanga kobanga Nzambe kozanga koyoka Nzambe eba ko oriento ezate et bandeko na mibali bosala ba critère ya malamu bana na nga ya basi bosala ba critère ya malamu parce que tango osala critère na yo ndeko mo solo bela inga na pesi yo félicitations eza mabete abi mama nga na bondelaka Nzambe apesa mobali na botate et tango zo bondela pona ngo mobali nyonso akoya ko se présenter devant yo tango bo solo la po libale bandaka la lisolo boni osana bana combien oza tango moli ka na bana ti mobali Nzambe apesa yo wana so moli ke ona bana misato na bana mine yete parce que Nzambe tango yo sengie lipa akopesa nyoka te oyo zo senga Nzambe yango akopesa yo parce que lelo oyo bo endeko moi soki yo bali soki yo oboti tango ozo kende po bala lo ba vérité ba se belé lo ba bomba abota ba mi ba misato tango ke ko bala abomi ongana na botate na sima tango bala ya ko découvrir poto na poto et yo pende ko mbali ozana no jeune garçon nano botate oke ko zwa ndeko yo bolimbisanga po eza ba réalité zo misa poto ezo sala biso passe parce que tango ba benga biso ezo sala souci ezo sala passe neti ndeko bande ko pesa solution azala bana misato akeko kuya na ex azuzemi sikondo ndeko na osuka wapi yango mona bibelo bike oyo mutazolo na yango akobuka mabe oyo ko sala ndima pe ba conséquence nango kolela te ozomo alo ndeko mobali tango yo zana obota te luka mwasi ona na boti te bo fanda bo banda foyer na bino biso to ngana yebi eza ba famille mususu bana mususu ba uta poto ba uta Afrique ba yena poto ba yena ba family réunion ba mama ba tikali na Kishasa ba mama wana ba komi ko intoxiquer ba foyer wana le ba foyer panzana ba foyer ekabwana ba mama na mama sana na baza ba mbanda te loko sangisi bango bana wana po ba récupérer bango mais le bana ba tie ba désordre. Donc, total à l'époux et le compte, nyo sotu wana. Parce que maman a solo yo so bali. Mobali wala pe a bali azana mwasi nenda. Pourquoi on intoxiquer bali? Papa pe sali ngolu, azu bana ne baya, bakola na poto. Pourquoi? Et nyo sotu wana kozanga koyeba Nzambe. Po soki mutu ayebi Nzambe, ngana na kimia na nga, ba ofe basa na kimia na bango, asungi bana na futur, soki le ba koli, eza po na bisonyo, bien na bisonyo sotu. Mais le kwa ne ezate. Yango zomona bandeko bana na ngai ya basi pe ya mibali o eza conseil tanga proverbe mingi européen bino ba conseil tika miso pai tala bana basi oyo na boti te luka bo banda na evi yo pe mobali o pe na boti te luka bo banda na evi mobali soko boti luka pe mwaso ya boti bo sangisa bana bo fandi ale makambo ekei ozomona lelo oyo ba jeune fille na biso baza ko sala bazo sala Nzambe omona moto mona après quelque temps bazongisi ma wa on dirait ba sopeli moto mai alali o akomi na zemi o aboti o boy tala parce que encadrement ezate tiko bana ba suka wa pour la future na bango boza bino moko ba responsable na makambo zo komela bino alors bosala ka pe effort que tango makambo zo komela bino bondi ma pe ba conséquence o zo komela bino kolela te parce que bible wi tozolona lelo tokobuka yango atongo ba situation kokomela o makambo kokomela yo ndima yango tango zoleba mama na komi boy mama boy eza pasi mingi
e bapapa na biso mpe bomeka mpe kosala ke obali mwasi akuti yo na bana pesa responsabilité ya bana wana pa mama wana ekoma te soki mama alobi otouche bana kotushe bana wana te